Tozana message tolobaki message ya président Sassou Nguesso makambu ya mama Sassou na 97 tango guerre ya Brazzaville Brazzaville bango moko babandi mutu aliboso ya biso koluka ezaki mama Sassou azaki na France azaki te Zamba lobi boy lelo na pesi Sassou bokonzi boyebisa mwasi ne boye boy siko tozana message ya papa Sassou Nzambe alobi atiaki ewana. Toute autorité vient de Dieu. Vous avez ministre papa Sassou Ngazana postulé soutien. Nanya lobi bongo. Nzamba lingeka. Qui a dit ça? Mais Nzambe mtotia ki ewanata. Nzamba lingeka na 30 quelque na vanda kaka. Na lobi hein. Nzambe vanda kana David combien des années? Nama yankamba Kimbango aye. Kimbango le prophète le Seigneur lui a envoyé. Quoi kufa? Ah, kufa vivaraza na bomo na kiti ya bokonzi na Nzambe, qu'est-ce que tu crois? Eza na ndeko na ngamo kwa uta ukende kalatin. Nende Nzambe zo utiliser esomo na ba message Afrique. Ale moloto. Oyo parmi bato oyo bakenda kumba mela Nzambe ale moloto là. Bambulo ezoya. Tika bokonzi Tshisekedi de bandate. Kisalu ya me banda 20. Pour l'élection exacte, muto kolingo troublé po Tshisekedi nano banda musalate. Nzamba mobiliser biso bokota mabonde pona lor mbongo talaboy, tali kokomele boy, talaboy. Mois de mars prochain ko banda élévation na yo banda mois de mars prochain. Soki Yesu Christ azongité. Mois de mars prochain. Na lobi boy. Consultation mokonzambo kazui epesa melaki ye awa na téléphone na mois de juin. Zamba lobi luka o sangisa ba congolais. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukundima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo mabenga na makomi Jésus. Bonjour chez vous et shalom et bienvenue sur Nazaréen. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Jésus-Christ reste le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient, la princesse de l'Éternel à mon poste comme dit Habakkuk, jusqu'à ce que la prophétie va se réaliser certainement. Ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À travers cette émission tablissante, une émission dont nous invitons les hommes de Dieu autour de sujets importants, c'est très capital. Je reçois pour vous la prophétesse Esther et Liliane Tayo. Avec la maman, nous allons discuter de tout et de rien par rapport à la prophétie de ce pays et son témoignage que nous allons aussi introduire pour la bénédiction de tous ceux-là qui nous suivent de partout dans tous les 5 continents du monde. Mais avant toute chose, comme à l'accoutumée, je demande à Yves Boulofa de nous donner un cantique et Mignon Bébé, Alain Kiakala qui est derrière la caméra, de nous balancer un élément pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'en vais déjà dédier ces cantiques à cette famille les Nazaréens, mais beaucoup plus à mon papa que j'aime beaucoup, papa Guy Labala, que j'aime bien, et maman Lolo, là où vous êtes en Afrique du Sud, que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi pas ma soeur chérie, Nekab depuis les États-Unis. Je salue aussi et j'en profite pour dédicacer à ces cantiques à ma maman Madi Kebani, loin des yeux mais près du cœur, et papa Bruno. Que le Seigneur vous bénisse à travers ces cantiques. Régie à vous. Katela
Asongala Eli. Ok, donc à Roland. Nazokatela nzambe losako na se siko tozokata losako siko kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva ale katela ale tozozonga siko tozozonga tikelanga nzela Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini. Soko lobike nakutana na ba mama te na sola na ba mama te na sola kana bango makamu na bango ko koleka na TVT na zolo ba mwasi moko nazai ko bondela na ye Lili Bemba to ko bondela na Lili Bemba kenda nanda kuna yeba ko mwasi ya papa mama mapasa Lili Bemba mama mapasa nde na zolo ba tiende kam tayo kankolo azamo sina nzambe c'est pas qu'il yoka kankolo koyoka nkolo na ndeni azamusa kolite te koyoka nkolo ki atosaka makamanza tete tozaki kosambela soki likambo ezali boyebisi abi nake yebisa na ntampasa soki ondima na akoyebisa bino akobenga toke tosambeli kotosa c'est trop fort mais asambelaka voilà yeko azaki mutute azaki kaka mwasi na ndako mukonzi esengeli mukonzi andima makambo bozoloba voilà lokola mwasi ni susu makambu ya mama Sassou na 97 tango guerre ya Brazzaville bango moko babandi mutu aliboso ya biso koluka ezaki mama Sassou azaki na France azaki te na église na biso tango toza na enseignement tolojaka mutu moko babengaka kaba akomaki journaliste présidentiel etango bazongi baaki na bato ya Brazzaville ebele tolojaki bango na 97 nzamba alobi boy lelo c'était un vendredi lelo yoka ba ozozonga Brazzaville lobi na tongo na pesi Sassou bokonzi boyebisa mwasi ne boy bokende bozwa rendez-vous na pesi Sassou bokonzi lisuba kozwa te Sassou asimiliaki liboso nanga na pesi ye bokonzi akamba ti tango nga na olongola ye papa wana ekendaka ye mwasi na ye mama Louise Kamba tango papa kaba akenda bapesi ye poste abosana ke message utaka place boy asali misala asala tokoma ko benga soki ayambi akati na obenga bino soki kaka bongo to bundi to zwi numero na me yoka pona Brazzaville nzamba lobibo yoka pona Brazzaville nzamba lobibo to tikala ko mona Yesus te to kutana kana mama Sassou te parce que c'est lui qui allait nous amener là-bas à tiela kabiso mur siko tozana message à papa Sassou nzambe alobi atiaki ewa toute autorité vient de Dieu tolingi to mona ye tolui to mona papa Sassou afongola porte to mona ye to yebisa ye nini nzambe alobi pona tina suka ya mandana ye bato bazobenga suka to yeba ayeba nini nzambe alobi message neza na mesa na kamwa biro na nga ndazoli kokota azoli gande na kota kuna le Brazil amsikate na boyite mesengeli invitation ezala okenda bondeni oza ministre papa Sassou nenga zana postuler soutien nanya lobi bongo nzamba lingeka qui a dit ça mais nzambe mtu atiaki ye wana te nzamba lingika na ba 30 quelque na vanda kaka na lobi nzambe avandaka na David combien des années nda na lobi pe bongo te na binzamba lobi tokutana na ye to ye ali déjà maman ndo kende ba Brazzaville ba linga pe bongo te nzambe alobi est-ce que nga na yebiso ki afanda na lobi ki alongwa na binzamba alobi atiaki ye wana to monana na ye to yebisa ye nini nzamba alobi esili oyoki nga na sali commentaire te kosala commentaire te po nzamba asali yango te voilà bomona na kaka to monana ayoka eloko tatane alobi
Poye mtu atiaki ye wana. Voilà. Kwanza mene atiaki makambo soto eleka na Brazza nzamba yebi. Bongo makambo eleka kate. Na Israel makambo eleka, na Egypte makambo eleka, bokonzi na bokonzi za na ndenge nango, makambo ebandi koleka kana ete. Makambo eleka kana ngote. Makambo eleka ba Congolais bazolela awa tango Kabila salak tango bona boy nzamba yebi singa boy habitala oyebi jugement ya suka ya avant corps ya Mobutu ya awa na yebisaki yo nini na lobaki na koyebisa Mobutu ateka mboka alobaki nini baza ko samba na Mosé Laurent Désiré Kabila alobaki que après moi il y aura quoi le délige yango ezaki nini po ateka kimboka na maboko ya Satan lelo moko babotoli yango na Tshisekedi ya pesi yango nzamba botoli yango azo bazo tuna ye jugement ya suka etika mibale nzamba alobaki pona tina na ye koro na ye yawa ezala honore ata na batu muke po ya teka kamboka rupture ya mboka nyonso oyo mama na batu mkende po ya teka kamboka abo batu baza mkende wana selo nzambe ndenge batu bazela accord papa wana selo nzambe pasi nyonso oyo tozali koleka Tshisekedi ana problème Kabila zai na problème akokaki kosisa ngote parce que Mobutu ateka kamboka pasi ebandi po ya teka kamboka na maboko ya Lucifer. C'est ainsi que mboka ebandi komona passe na solola ka yango na kimbango kiangani bokutanaka na kende kuna na koyelo ba photo na zonga ndako nzamba pesa nga bomoy na kozonga na koyelo ba prophétie na prophétie nzamba prophétie ezalaki nzamba tindenga kuna na kendeki po fête na bango basalaka ezalaki lelo to sali message en vacation fête na bango basalaka ezalaki na Mayankamba kimbango aye Kimbango le prophète le Seigneur lui a envoyé kufa kufa vivaka na bomo na kiti ya bokonzi na nzambe. Qu'est-ce que tu crois? Mon prophète munene na kiti ya bokonzi na nzambe azako vivre prophète ya ba Congolais munene Kimbangu Chibangu avana na kiti ya bokonzi na nzambe na lobi azali pembeni ya kiti ya bokonzi na nzambe. J'ai pas dit azovanda parmi des messagers Kimbangu est là parmi des messagers na yebisolika musoko eko étonné yo eza na ndeko na ngamo kwa uta ukende kalatin nende nzamba zo utiliser esomo na ba message Afrique ale moloto azape na kitsa boko tika tozana bassin batoyo parmi batoyo bakenda kumba mela nzambe ale moloto là omona nazo yebisa yo likambo solo Kimbangu ayaki alobi boy to likambo Kimbangu tokende na nkamba avant babanda fête zwa nzete na yo kende Mayankamba eza ya kobeba kende tu banzete na yo na Mayankamba tokende na yo osambela kuna boye ngai kona na koma kuna te ngai kona yebi kuna te abi kende na ke militude abatu bakoya kuna mebaya komela mai ya kobeba te babebi saki yango boye na boye musali na nzambe lokwa azana musale bele asokipe na ngona nutekende na ke ipe osa nzambe ne Kimbangu kiangani atikala Kimbangu kiangani mwana oya atikali toke na ye yalo bachiluba kitoko yakoli na kananga nake na yebisi ye na monani na ya lobi problème ezate ba mema yo na Mayankamba apesi batu na zu bishop toke na Mayankamba na sali ndenge nzamba yebisa kinga esili na bimi na zaki akeila ba loger ngai na ki nini na bamba benga so village na bango kuna boyi ba loger mama Sifa sope ba loger kina mama Sifa te mama Sifa ayaka sima na biso akuti na kendelo kuna babenga unkendelo akuta biso na kendelo bango bayaki na mama oya uta honorable ex premier ministre oya kufa ya mukolo Muyandive mama ya nani agene na mama Mbuku. Alors tosali musala na nzambe topesi tozongi di moins ba Congolais liboso akiti na bokonzi na nzambe bazape na basantu o babondelaka pe nkolo bazokumba mela ye kuna ke nzambe na nkembo ayoka Kongo mawa
avant les moloto akufa liboso aloba nini abi Congo a trouvé grâce liboso na kiti na bokonzi na nzambe na uyebisa yo na tango a Tshisekedi Congo eko vivre kitoko bambulo ezoya tika bokonzi a Tshisekedi e bandate kisalu ya me banda ve kisalu me banda bambula mibale misato oya azo banda bokonzi azana na exercice zela otala ndenge ko banda bokonzi zela otala nenzamba ko tambola na ndenge ba kongole ba ko vanda kitoko ndenge ba ko tonga Kongo kitoko nenzambe oya tondise na mayela ko sana musala nzambe na nkembo 2021 2022 2023 pour élection ezate muto kolingo troublé po Tshisekedi nano banda musala te Tshisekedi azalaki wana zambaza ko faire visiter ye kaka atala amona ndenge nini yango ezotam amona ndenge nini bazo sala amona bakali ndenge nini bazotia mais tango tozo banda mbula tozo banda Tshisekedi abandi manda selon Dieu 2021 Tshisekedi abandi manda na ye awazalaki nanu kosala a espionner atala nanu ndenge nini batala ndenge nini basala ndenge nini batiaka bakroka jam ndenge nini bablokaka ndenge nini bafinaka siko Tshisekedi azobanda msala 2022 2023 2024 2025 2026 2027 okoloba bongo Tshisekedi akaba akosala musala na nzambe ye moko abandi oloba prophétesse na lembi potango na yebisaka ye message aza mabolongo alobaka bambule bele wana nkolo azoloba musala nga na konuna na kolembango nzamba bia kopesa ye bambula wana asalele musala moto akotelema po aboma ye nzamba akosimbe na suki bo abandi okata ye azozenga akozenga zenga ye amonete na kombo na Yesu Masihi Wanja mtaipisa kiwa nzambe mtu alobi omoni place na olalata natika ndako combien de mois na éviter soko za question mususu to banalo mama kamba ozongi kamba yangwana nazolo bakena kende ko pesa message et pas ya kibango kanga omona ki wapi papa alende nani moloto papa alianza na kiti ya bokonzi na nzambe kuna pembeni ya kiti ya bokonzi parmi batoyo bakumba melaka nzambe ale moloto azala omona ki nazoye bisayo ndenge Yesu Kristo ana bomoi ka ale moloto azawa na kimbango azawana te pesa bato balba ke bongo te a boite papa ala kufela ki boye wana etali bango ale moloto na 2004 2003-2004 il a eu un problème azwa kan zamba zunga na église mobimba alobi bokota mabonde lipo na moyenge beni boluka même pas komona ye bokota mabonde li ya sa bobonde la po munguna satana tele mpona boy po asisa mission na ye to koti mabonde le une semaine sera ndenge nzamba mobiliser biso bokota mabonde pona lor mbongo tala boy tala kokomele boy tala boy to koti to bondeli ngana lo mbongo to kotana te meto na benga ye na luki numero ba pesinga na benge na binzamba alobi boy abi mama ndengo alobi ndenge ezali ngabi kaka lelo kota mabonde biso to chetolo na se déjà sala boy asali yango 2013 2014 zama yeko pesa nga sous message na ye tango zolo banzamba lobela ba mama te nazokama ayeko pesa nga message na ye na 2017 na bengie na yebisie o mama na yoki nako nazosala tunga pe naza mabonde so na bimi bazaka pe na musalebe nako benga yo pona benga bite ko benga nga ezang problème te tokota nezang problème te yo sala bo ndenge nzamba lobi esili na leki na continuer musala donc nzambe azana batu na ye o bazaka so o toucher ye ye atelemi lo le telemi abayembe baso ka mama lo bayembi abasi o batambolaka na kobanga nzambe o balinga ba polémique te o tangu su baboyaka ba makambo nzambe azotombola mwa mwasi moko tangu nzambe atombola ye ezana mois de mars prochain Très bon no maman. Mois de mars prochain ko banda élévation na yo banda mois de mars prochain. Ce qui est sous Christ azongité. Mois de mars prochain. Ti to kende koma mbula wana na suka na yango na ibandel. Omona makamzamba osala nayo. Tambola na obanga nzambe. Amen amen. Tambola na obanga nzambe tambola na repentance mikonyo so bomo na yo. Mois de mars prochain okomona loboko na nzambe. Okomona no loboko na nzambe. Na ba matériel na bani. Mais nzamba tombola yo
mois de mars prochain. Gloire à Jésus-Christ. Merci maman na Pamboli Nzambe. Makambo ya ba mama ezebele ebele bwana ya mama Tiffany za oyo ya sikoyo ndi mama Monica sikoyo kaka ndenga zotuna tozai ko bondela wa yaza iko yoka biente tamba lobi yebisa ye mungu na osale elote amen amen pona batelier me yebisa tambola na obanga Nzambe mikonyonso bomo na ye na obatela ye tokobi na ko bondela tozaka soko moni batu balali lali wana po balete basuku balete autant de jours to bondela pona tina na bonzamba bi musale za attaquer à travers ye attaquer à travers boy to bondeli nzamba bi yebisa ya bangate siko nzamba bi ko bangate mipepe ko ya ata au traverser na l'ombre na nzela ombre de la mort ne crains aucun mal car la main de l'Éternel te protège. 1000 tombera à gauche, 10 000 à droite, au katisi. Ata pongo ezamukebo, au katisi au sutuki au komikolo. Et ça les lote. Voilà. Merci beaucoup maman tozo kita malem l'émission na so tika to kana mo témoignage ndambo témoignage pona to kita mukola lelo. Na olia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Chayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo tche la bino moi mon tio naza nango na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna. Pendant cela sous. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si fouti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il y a des singaï, mais na limité, na lingina mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa kai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandicolo bazana niveau qui ça même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so ça na mbongo te, ndebono na poto ko sungayo, a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez, on a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système mbimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Merci, peuple de Dieu, c'est votre frère, le prophète Josué, Kitula Munongo. Naye kakapona mekako expliquer biso le 26 décembre. Donc c'est-à-dire, tant que lié Noël, samedi, nous avons la prière, il y a ma casse sur place, ma guérison miracle, il y aura des prodiges. Et même ceux qui ont des problèmes, des maladies, au moment où ils sont condamnés, au moment où même la vie n'a pas répondu. Ma cancer, sida, malade de sur tout le monde qui a ma casse. J'ai un Dieu, il y a une capacité à couper qui ça. Ma soeur me dit, mon frère,
panza lisolo oyo betela moto surtout lisolo komamba yango te prophète Josué elongo na chaîne na biso les Nazariens samedi le 26 tokozala wana kobanda na ngonga ya 18h30 kozwaka 4 heures de temps il y aura des prophéties et nous allons libérer car onction il y a guérison. Mais bien aimé dans le Seigneur, je crois que ce qu'aucun hôpital beaucoup de foot à Mambonga d'ordonnance mama comme belé. Ah on a la cinquième bonne moto. L'homme a cinq cas que c'est le komoko. Soutenir biso, soutenir chez les Nazariens, rien que n'un petit rien, tous à la connexion, parce que l'homme a la banque même pour la comme on a signé à l'église et que c'est la banque transport et que c'est la banque matériel et que c'est la banque belé et de biso la connexion afin que jour et c'est la journée agréable. Problème là, il y a un problème à Lazare. Lazare pendant 4 jours de Sakoufaki, mais Christ a qui résisté. Mais c'est-à-dire problème là, on commence à la capacité et on peut faire une solution plus que ma docteur. Qu'on va prendre là. Témoignage ya kufa pe ko c'est quoi? Nkolo na kozongisa zongisa ngai aya komemanga lisusu ayebisi ngai kota mabondeli po na lingina ya kosala musala ke na région d'abord atininga na région na kei musala na kendele ki na sali yango nanu te ayebisi ngai kosala nanu te kota mabondeli sala sec autant de jours na sali tango na sisi abi okozongela mabondeli po kobanda kolia ba fruit à partir ya tambo inalobaki yango atindaki musali na nzambe moko ndeko wana aya komone jambui aya kuna ndeko te famille te na loja ye nake kobimisa na région nazali na ndako nazana basanyi oyo bato balobaka bayambela bapaya ngabi basanyi oyo nzambe na ngai falia na kati nango bato bakanisaka nazo blage ka ndenge nazo basanyi oyo kaka nzambe na ngai falia na kati nango avanga na lia na utaki nango étranger na tie biloko na tie bazali ko servir ye na ba kopu wana ba coupe wana na ba nini soko ena ndako na ngana za na coupe moko bo munene mulaya coupe neto bato babetela ka match wana lola elonga pesa ngango ta mulaya donc na ba coupe wana siko bachele sucre bachele moi 20 bachele e kamwe singa mukolonkolo aye kozwanga mukolo alakisinga lifelo na koti kuna nazwi ba instruction na buki bambuma alobi nanga lelo nazotambwisa yo na cité de David ça na cité de David ya lolo tokei na mutongo na rensa na sukela na évite est-ce que na sukela kai na talon na sukela place au sukela ye zate tokei na mutongo nga na yo kaka soko lingotala toke na ye tomoni bandako ndako ekokana moko makadamu soko obungi na makadamu ya awa yebake ya kuna obunga po makadamu ekokani ba bordure ekokana bandako ekokana to natombola miso ce qui m'a impressionné ba rideau ya ndako nanga oui za ba rideau za na ndako nanga kunata na milobi na kati ya nolinga bie ba rideau ndako na ko mukolo yamba nga na ndako banga yo na ndako ake kolongola nakota na chambre nakuti badra ya mbeto nanga matla ya ndako nanga ine oyeza badra ya ndako nanga barido ya ndako nanga ti abiwi mukolo yambaka nga na salaka 3 jours na ndako note ona yebisaka yo ke soutenir musali na nzambe wana yaza na famille awate o loger ye o lese osalebo mukolo lesaka nga na ndako na yo lalisinga kuna ngabi ya solo tozobima tobimi total na salle à manger table nanga nap nata la boyi pa longoli serviette ezaki likolo ya natala basani banzungu na chaka biloko ngabi nzambalola siko awa toza wapi naza wapi ngai naza wapi o biloko ndako na ngati me ndako ezaka na région eza na ville te ezaka na région kuna na kananga 2 alobi me oui ndeko na oyambaka ngati na ndako na yo oyambaka nga na sali 3 jours nga mutu na yaka na garçon wana azaka koloba kitetela wana
zanga mutunayaka ona yebisaka yo azana famille awate zangai mutunayaka wana na ko sa ne campagne na église moko muke wana na Jérusalem anga boy le sanga boy mais kibakuli wana ya munene yango tielaka ba pasteur moko ba utaka Lubumbashi ba pasteur ba uti Lubumbashi na 1991 pasteur Nzengo Dieu donné qui vient de décéder ici à Koufelaki aux États-Unis ba uti ko kundaye il y a quelques 2-3 mois awa Zengo moi lui Jean Zengo Dieu donné kala wana abiwa kibakuli wana uchelaka nga biloko chelaka nga kunde ambaka kunde osangizina misunyi osalaka bo na loso pembeni balobaka no bakolia kaka kunde omitungisaka olambela kanga kunde elekeli nangonga simanango Natali ayebisinga abitala omoni tango bino bo kabola kabiloko akolia to bolambaka commençant par l'argent obo pesa ka babola soko lingi ko pesete awo to tamboli na yo omoni fulu eza ngabite omoni poubelle te omoni ata corbeille moko boya kotia poubelle ngabite awa corbeille ya poubelle ezaka te soki olambi biloko na yo pesi mutu na motema mabe ozo yima okokutango na kati ya ndako na yo awa okutango epoli okoka kovanda na ndako yango te boss ko tango bakoloba no omema yango okomema ngo kende nango wapi tango pesa biloko na motema malamu yango wana yebisa bandeko na yo so lingo pesa mutu eloko te ko yima te ko pesa te okotikala no na kimia na Nzambe mais soki yo yimi opesi ye eza biloko akopola eza mbongo eza elamba eza ndako eza oyimi opesi eza ya kopola tango koya okuta ndako na wana ya kopola biloko akopola bakoyo biso mema yango luka fulu okende kobwaka ngo na poubelle yeske awa soki poubelle eza te okende kobwaka yango wapi pona mokili okoza su na droit ya kozonga kuna te awa okoza na droit kovanda te oza na biloko akopola okende wapi siko ngana motema na lobi so eza ndengo wana lo mutongo okende lifelo abi voilà kaka ndengo lobi wana okende lifelo toke na ye tokei na ye tokomi na place moko ravin kolongwa awa ti na 7e rue awa ti na 7e rue kote ozokende miso ezosuka sikoyo okende kuna nde ayebisinga kote to okende yango siko nga na mutema na bibo mutu kotraverse ndenge akanganga awa pa omoni nde mutu asimbaka mwa bebe na ye azo katisa ye swati nzela swati kanali moko boye akanganga bona sutuka toza na ngambo nga na tuni yango mutu yango asiminga loboko ne eza modele nini mutu yango mpe suka te boye abina zola kiso lifelo tala na lifelo moto ezali to ezate mama na mona lifelo moto eza kopela batu baza kuna pe bazozika bazolela nde kuna na yebike nazo tambola na nguya mwana na Nzambe na bomo limbisa biso oh mwana Nzambe na nguya limbisanga ngana zonga nanu na yebisa bandeko nanga siko ngana lobi mwana motema na bi mais Bible lobi que Dieu est amour que Dieu alimbisaka bongo Nzambe azo limbisa bango te bazo senge pardon azo limbisa bango te ndenge nini pona tina ete ba alobi ko landa bango te tant on est seleki des menteurs des criminels des voleurs tant oyo bakokaki ko se repentir ese sali nini eseleki bato balongola bazemi tant esengelaki ba se repentir bato achana bato ba poison tala soki yo musala no eza ya kobomaka bato na lolenge wana ya kokende sala bato mabeto ko pesa bato biloko zo yima tout ça ya moyibi okende lifelo ta yango repens-toi car Jésus-Christ est à la porte azoya mwana na mpate azeko ya na bokonzi ya tata no bakosa yote tango balobi nyama lobaka maloba te kaka so molimu na Nzambe alati ye lokola mpunda balamu nde alobi bongo
bongola motema Yesu Kristo azali koya. Tant sou malade ozana ngwana eza frappe na Nzambe. Bongola motema ti otambola ndenge nini. Tango msusu bisika ozawana ezali nde Nzambe mtu asukisi po obongola motema. Ozana ebele me olala kapongite bongola motema sala repentance sincère to pesa numéro soko omoni ke bato bayebi oko sala repentance te benga na numéro wana to sala repentance elongo pona tinete mukolo wana mukolo asuka omona nkembo na Nzambe ekozala eloko malamu. Merci maman to kiti na émission na biso mbalane kozala to lobela nano discours peu consultation et à président de la République Félix Tshisekedi ce qui est un message de la part du Seigneur Kozala. Mais nayebi ke kozanga te parce que ozamutu ozola na se pona kobondela pona mboka. Mama liloba ya suka. Liloba ya suka ya mbwete na pesa numéro nanga lisusu ba numéro obino bosengi wana nazu yango na nte soki ezwami tokopesa bino yango na koyebisa la princesse une fille très gentille, elle va le faire, il y a pas un problème. Na lobi boy consultation mokonzi mboka azui epesa melaki ye awa na téléphone na mois de juin. Nzamba lobi luka osangisa ba congolais po ba congolais baya ko taxer yo te ke okomi ko se compromettre na ba ndenge ba bebi simboka mboka beba na yebisa bino depuis président président Mobutu muto ateka mboka onyoso bazai ko leka oyo ti na niveau ya Tshisekedi bazali ko kende ko sala ube mubeko ya Mobutu ateka mboka baza ko kende tambola be ndenge wana eza Laurent Désiré Kabila ye asota Nzamba yebisaki edekizi to akima na utilizaki po kota na mboka po Mobutu dictateur alongwa po ateka kimboka yango monitina lelo basambaka kasi bato yo pe ba se comprometa po na tina na liwana ye Nzambe ye moko ayebinde ni point d'interrogation akosambisa bango Nzamba permetaki Nzamba ekokotisa Kabila Joseph akoti kabange Nzamba utiliser na ndenge oyepe aye kotambola kaka na lobwako moko ya koteka mboka ndenge bateka kimboka na Mobutu akoka ya saa nini. Tango topesi message ya kokangola mboka na bastade to bandaka na stade Tata Raphaël to matana ngomba mabanga kuna place ba cameramen kamera ya bato RTNC kweya ipanzana batu nyonso bayaka na délivrance wana na ba kamera na bango kuna ba matakate tomati to vivati lelo il y a plus de 10 ans lokola ba frena ke to tambola na ba stade nyonso ya mboka Congo pona kokende bondela ko sala prière te poto kangola mboka te ba frena biso de message to kenda ko pesa papa Jean-Pierre yango message yango sunga biso mwasi ne alobi tampasa sunga ya tasokio bango atasokio okosala eloko te comme ça bango pas président Kabila basala bo tellement que ba frena kango e yaki kokoma ya président Kabila ex président ya mboka e komaki ne basala ke eloko te tale eloko nini yaki koleka consultation e bandia wa Nzamba bi sangisa ba congolais ya mi bale Nzamba lobi na ye sangisa ba congolais po ba tuba ya komona lokola okomi ko se compromettre na passe ya ba congolais sangisa bango po sangisa ide na Nzambe na zana kati Nzambe na ngai lokola ya za mwana yo kaka tika Nzamba pambola car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Grèce ya bélier ezo ya boy muto atosite Nzamba mona ngo biloko akopola lokola yo tosaka Nzambe asala na yo bikamwa nde yango azwaki lelo tozolobela likambo ya kotombela lelo tobangela ngaye tozali kobangela ngaye nani Nzambe na nkembo mokonzi na bakonzi le roi des rois le seigneur des seigneurs président Félix azwi likambo yango abi mama mais tant oyo tozali lokola Nzamba abike na juin to sala boyete toko baboye mukolo nazo bongisa totala mukolo nini dati nini otokotia pona kozongisa matondo mingi na nkolo pona bolamu na ye likolo ya Congo kala tie date ya le 31 décembre congolais nyonso bisika ozali kumbama fuka makumbama tombola maboko mboka nyonso ozali
de 8h à 14h. Na mboka na bino so bokozala na Australie so ke oza l'heure nini na Washington so ba oza l'heure nini na Chicago so ba oza l'heure nini na nini so ba koza l'heure nini epai wapi nyonso Congolais azali fukama tombola maboko na yo toza na message ya président ya Djibouti esengel to koma pona kopesa bango message toza na message ya Niger toza na message tolobaki ya Afrique du Sud ya président na bango toza na message tolobaki message ya président Sassou Nguesso ya Congo Brazza toza na message awa ya président soi-disant ya Nigeria et pona tina na kopesa toza na message ya Tanzanie toza na message ya bandeko na biso ba Burundi basi bazwaki yango déjà baza ko se préparer nzamba pambola bino car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice tala epai toze kokende te nzamba yebisaki ye bozongisela ngai. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la princesse de l'Éternel. Je pense directement à Papa Guy là-bas, là, que le Seigneur vous bénisse abondamment, ça ne peut pas manquer. Maman Betty Kokelea, Papa Maman Lauriane, l'Afrique du Sud. Donc, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame, elle s'appelle Lauriane là-bas. Là. Maman Mise, nous avons pas Angolo, c'est mec qui a eu beaucoup. Donc, Marlène Louis, petite soeur. Et la prophétesse Mariam en France. Zamba Pangole Tonga Mokemba, maman de la France. Appel de Yango qu'on a panda sana. Pour la unité, à Pambola, maman Betty Kokele, maman chérie, maman Madé Kebani, maman du cœur, maman Foura Tabou, la selle. Donc que le Seigneur vous bénisse, Papa Caïs aussi à un moment, ainsi que mes frères. Ceux qui sont aussi à Zonité, Nathalie aussi, Nekab de moi-même. Donc la sœur que le Seigneur m'a donnée. Ceux qui sont à Zonité, merci prophétesse. Merci la princesse de l'Éternel. L'Éternel vous bénisse. Ciao. Naolia kiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. La minute on a 4 à katikata saki ya fufu. Oui. Allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Farita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite nalingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monde na salamate. Mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même oyo baza na peu de ressources comme on a été bandé on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10 $15 donc ça on a mon côté ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareth a été ici à Kubungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu.
il y a modé. Yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareth, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Je suis le frère Prince Bungu, prédicateur de la bonne nouvelle, de l'évangile, chantre de l'éternel, instrumentiste, conférencier, conducteur de culte. Nous sommes ici justement pour cette émission qui commence avec la sœur Tiffany. Une belle émission qui va certainement bénir les gens, bénir le peuple de Dieu. Il s'agit ici de l'émission L'œuvre de l'adorateur. Et je me dis pourquoi ne pas appeler un chantre consacré à l'éternel un adorateur. Ce sont des débats justement qui se créent par-ci par-là, mais je crois que parce que l'Esprit de Dieu témoigne en nous, que nous sommes fils de Dieu, et parce qu'un chantre est consacré à l'éternel étant fils de Dieu, alors il est un adorateur. Et ici nous aurons justement à expliquer les textes de chaque chanson de chantre. Donc voilà, cette émission sera justement consacrée à expliquer les textes, les lyrics des chansons que les adorateurs de chantres ont composés. Et voilà, nous allons commencer par expliquer certains textes de Papa Alain Moloto, par la grâce de Dieu, entrer vraiment dans les vifs et puis dans l'idée principale de la composition du chantre de l'éternel. Et voilà, je vous prie de pouvoir suivre cette émission chaque samedi à 21h. Et le Seigneur vous bénisse. Abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien.